la série continue. Tout ça toujours à Katia Londres, comme nous avons tout à l'heure, la série continue. Tout ça, depuis moi, c'est Azali membre de Boudoudia en Congo. Tout ça, tout le peu Miano. Alors, tout ça, rapidement, maman, on s'est présenté devant la caméra, s'il vous plaît. Ngai nazali moko ya makesa na kati ya Boudoudia Congo, nazali moko ya bayaya na kati ya lingomba Boudoudia Congo. Olobi makesa la. Makesa. Makesa. Elatini. Makesa ezali lokola mondimi nde bato musu abengaka naza mondimi. Nga biso siko to benga lokola naza kesa. Kesa. Maman, eloko ni esalaki yo tomona mingi awa na lingomba oyo ndenge bakini to adi ba miso ezalaka mingi tomona ba mama ba mambundu ba malukau ba tsukula mais le tout le monde mwana mwasi ya jeune bone ko ya yo oyepe ko se joindre awa na bolingo nyonso facilement. Alors eloko ni pour ça que ya mutu mutamima ki yo bien yo moko ya yo no ndenge na yo moko bona yokaki mate yango po ndenge bato mosusu balobelaka Boudoudia Congo eza mpona bamama mibimba eza mpona bakoko mibimba eza nango bongo te omoni eloko nyonso fe kopusa na pembeni mpo oyeba mpe oyoka kolingaka te kaka na mosika ndenge ozoyokelaka na mosika otikalaka kuna likambo nyonso fe kopusa na pembeni mpo oyeba grandeur nango mpe oyeba mpe elengi nango nga nayaki na Boudoudia Congo nazalaki mpe bakote mosusu ezalaki nango mpe bien mais lere mpe nayoki mpe ya Boudoudia Congo na se sentir mpe mo à l'aise en plus mpe namoniki makambo olobi eza na nzela eza mpe bien yango mpe nayaki korejoindre bango. Est-ce que avant là, on y va comme au Cambéli, Boussia Boudianko, représentant légal, oyo, Bobenga so Kombonini, Otobi, la Komboya, né moi dans Semi, on y va na Kinshasa vraiment na yeba ki yete na ko yebele ana poto. Ana poto mais na bane ko yoka na nga mais ko pusa na pembe na ndete mais na ko yebele fa malamu ana poto. Au moins la gagné. Azana bien lokola mutu nyonso ndenge azali mais moins différence ezali po maloba na ye azokoloba soki olandi yango vraiment eza malamu mingi en plus azoloba ba vérité mosusu oyo biso ba oyo toyebaki pe te oyo tokomi mpe kosala yango mpe omoni mpe eza malamu omona oyo aloba oyo osala mpe omona yango mpe malamu est-ce que obangelaka ete na ndenge alobaka wana mpona bakomona misusu po alobaka ba vérité ya solo wana oyo motu moko akosaka koloba mwa aza te. Bon, ouais, nous avons raison. Pour bangler la façon d'être nini. Pour bangler peut-être, il faut le climat B. Oh, il va séparer la vérité, parce qu'Afrique est dans la vérité. Oza nous a raison. Pour ma cambon, ils ont bongo. Mutu soba zulu ba ya solo, ba zulu ngalo kula ba fina yango. Au moins ils ont kula moto ba vendre la yango te. Moto soko vendre yango, suka ekopela yo place vendre yango kolinga hotelema. Eza loka makambo ni mwana se mazolo ba. Eza tellement zolo ba vérité, nde ba to azo mona vérité na ye azoko loba, suki ba tiki ye bongo e continue tema ya batu nyonso bakolinga balamuka barevolte na problème oye azokolobela po azoloba makambo eza na nzela omoni mutu nyonso atelemela kaka eloko oyo omoni oyo azoloba eza eloko moko eza vraiment ya mokie te omoni bato bazoloba na bango makambo mosusu mais tellement bango nango baosakana yango omoni baotika ye bazolandela ye parce que makambo oyo ye azoloba eza eloko moko eza vraiment na kati ya muzino po azolakisa biso ndenge tokoki kotambola na bobiso ndenge oyo biso tobosanaki yango ye azolakisa biso lisusu ozomona yango nde siko bazotelemela ye po atika kolobela oyo wana makambo oyo ye azolobela ebunga kaka bongo sikoyo ye azokolamusa biso susu na ndenge mfumukimbango ayaki biso baoyo tokomi koyeba mfumukimbango malamu à travers yani mwana nseni peut-être soki mpe ye mpe azalaki te tongaki toyeba ngo mpe te elingaki elimwa kaka bongo yango ozomona bazoko chaye pandi likolo po bafina ye de façon que makambo ngo esila on a tenu bongo pamba te parce que 5 ans passés bamona na kati ya parlement alors makambo moko en tout cas tina kola na mona mtalo bango na parlement surtout ba régime tozalaka nango azoloba pe mabimi konza sécurité moko azopointe musapi boye abi yo nabi en tout cas papa biso tobungisi akei mais tu les azali toujours batola coupe pe balongwa na kamwaka na mituna donc comment na sepela mingi alors toza continuer
rapport ni ezalaka kimbangisme na Boudidian Congo parce que la connivence vraiment namona fumu kimbanga lo bamaka na kata Boudidian Congo c'est comment ezala Boudidian Congo ezala kata kimbangisi to bi kimbangisa na ibite ko to na comprendre ngo bete na ibi mate bon bundia ko eza na kata kimbangisi te kimbangisi peza na kata bundia Congo te mais biso no solo ko to zolo bela ka kombo moko ya fumu kimbangu na yebi ke à la longue biso no solo ya ko sangana na biso ka to kuma eloko moko lokola to zolo bela ka kombo ya fumu kimbangu bundia Congo ezolo bela fumu kimbangu en plus to zolo bela ba mama vita kimpa to zolo bela ba ancestor na biso nyonso oya kala tandis que batu ya kimbangu c'est un mususu mona ba mama vita kimpa ba ancestor oya kala ba zolo bela ba on mate mais biso siko eloko différence c'est ça parce que nyonso wana to zo yeba bango ndenge mbanza Congo ebandaki ndenge na mbanza ko baba ne ko tambola biso siko o wana nyonso ya onde to zolo bela livre nango ezalaka balivre nango ezali ndenge nalobaki na ebandeli bato mosusu bayokaka bundako na musika baya bamona biso tozala na balivre te ye moko mfumu kimbango alobaki tokomona longi so nalobi longi peut-être c'est trop dire tokomona moto akokomela biso livre na biso banoir akoki koya nde akoya nde tomoni ne mwana semi akomeli biso makongo ezali tozana makongo na biso toza pe na ba livre ya mike avant to kele pe na makongo semeto taka kana ba livre ya mike po ya mike ko tozo so tozo wa kotanga te comment to ke na makongo ya munene na mona ona shop ebele na mona ona shop mwaga kaso de kwanta parce que la dans ebele ba livre ngwana na mona ona shop wana en tout cas vraiment na sepeli po ilobelo zo lobela bana mingi ya basi ya mula la yo oui, bah, langage n'est pas milelo. En tout cas, vraiment, nous sommes yo leki. Nous sommes colo là yo qui moi si ici là. Qui bon nous amener vraiment biso qui bon tout monde la biso ici là. Nous y toujours. Nous y comment on va combat pamba. Alors on se perd vraiment nous on bien sur ntanga joindre à par précision et plus en place précision yeba nini ya atteindre à comment on va faire kutana nani. Au gros le bango atuba yeba. Oh, parce que nous, on va placer ça.